naza na idée wenze oyo eza premier marché ya Masina eza marché urbain biso toza lokola ba troisième génération wenzo ba mama na biso bateka batika biso pe tozoteka kasi ba grande sœur bateka donc eza wenza liboso akomi na Masina ba liberté oyo ebota liberté ebota ndu ebota ba wenzi mususu ozomona mais wenza liboso ya yo sali bambula boni na wenza na sali 40 ans sikoyo jeune fille na 17 atala âge na komi na kolisi bana lokola bino na bakoko naza kaka na septembre mekano koloba kala wana na septembre na lelo ozomona différence ya wenze ozomona ngo bendengeni wenze kuva pa wenze tala matiti boye banda toyaki mosala ezati na wenze kuluma na kota banda 80 na jote kaka makala donc depuis 80 obanda oteka be makala kaka makala na wenze ngai banda na zaka mwana mukelelo na komi na bakoko en tout cas toana posa changement kota na wenze babongisa wenze ba marché muso tozomona kitoko biso kaka toujours to yakala mesa ba mabaya bakotela so betonte il fallait ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi matono mingi bana membre ya balandi ya chef Nzamba Nzamba na yabiso podcast télévision bana membre na kotel sakabino be culture ya mboka na biso pe masolo pe etali mabit ya mboka na biso nga gombo kate ya ngwa ya kombo ya Nzamba na ko tondola bino bana membre lelo awa wali na prince ya Kulumba tozana direction ya Kulumba boko mona Batouba Koleka, Montréal, na pesi un grand merci na Montréal, au Tiazan na Sima Matalatala, na kombo ya Josué Mbungu, Mbungu ya ba Josué nyonso tu, boko mona moto ko bongisa ponete nyonso tu, ele kabe kitoko avandi na Sima Matalatala, bana membre ali na wenze ya Kulumba. Ba oyo ba yebi wenze ya Kulumba, ba koko na biso, ba yeya na biso, ba ndeko na biso, ba oite ba ebi wenze ya Kulumba. Wana tu moni te pancarte yo Kulumba Montréal koko sunga bana na commune de Masina Kulumba. Bana mambo to bino kamotali be marchango marché Kulumba ça mabena nini marché Kulumba spécialité nango o tali vraiment koteka balibe koteka be nini awa na marché Kulumba to sona ba mama et puis ba difficulté nini oyo ba mama bazokutana nango na marché Kulumba soki ezali pe sengo eko zalabe kitoko mingi tokoyoka bango soki pe ezali pe mwa pasi tokoyoka bango na bakonzi mboko ete balandaka chafu Nzamba Nzamba ba ote balandaka ete ya biso po dika television wana masolo tozosona ba mama pona kokoba ete kozana ba mbote mama mbote papa
Kimi eza na ngolo nzambe. Merci maman, mais quand comme ça biso yo sali bambula combien on a marché Kulumba pour koya koteka ba fufua. Les mois mi en face à marché à. Mais quand on comme ça biso vous avez idée à marché autant que tongomaki. Biso toza ba chef ya wenzete. Soki idée ko zala ba chef ya wenzete ba koyeba. Posa na bango na makamsusu ba na koza na posa. D'accord. Mais est-ce que c'est qu'on a marché Kulumba toko mona baby loko bino boko teka na marché. Awa mingi fufu, Thompson, mbisi ya mai, bepise, bilamba tombola pe ezali, ba divers ba bilo mswa mike ne ba mudi ba so ba biloko nyonso bato balia kezali. Sauf ka moi ba nyama zamba ndezate me ba mbisa oka toza na ngona wenzi. Merci beaucoup bana membre na Yabiso Podcast. Taliko Kenebe ko sololawa na ba mama na banzete bana potoni to ba diaspora boza kolanda biso tozana bino longo mbote mama. Mbote papa. Boni santé kitoko. Santé za kitoko za bien. Tomono ana wenze bichamwa. Wenze za bien kandenge ke male. Merci maman, mais quand on kolobela biso mais quand kotel sa biso na makambo te tali wenze. Ozana idée oyo basala wenze. Nazana idée wenze oyo eza premier marché ya Masina eza marché urbain biso toza lokola ba troisième génération wenzo ba maman na biso bateka batika biso pe tozoteka kaka ba grande sœur bateka donc eza wenza liboso komina Masina ba liberté oyo ebota liberté ebota ndu ebota ba wenzi mususu ozomona me wenza liboso ya sikoyo sikoyo mekano kolobela biso kala pe apena wenze ya Kulumba obande potaka bafumbwa banda na bota mana teka ka fumbwa wenzi eza wenzi munene tikune za wenzi donc mbuta sali prince yango batia biso mopanzi mais oyo eza wenza munene oyebani partout. Mais okolobani na bana Kulumba o baza na mboka banoko bana Kulumba oyo baebi wenzo baza na mboka ya poto kuna ba kolanda biso Belgique, États-Unis, Thaïlande baza partout monde na chokolobani na bango. Na ko bango wenza Kulumba eza kaka eza wenze na biso bakoko na biso o bino baza na ba poto na mikili ndenge na ndenge soki boyebi wenza Masina oya Kulumba oyo botika ba mama batika batata batika eza kaka ti lelo tozoteka bana biso pe bakoteka batia biso maboko wenze oyo bango bayebi yango en tout cas tozoteka ba difficulté belé tala bino moko oyo eza wenzi premier marché ibe ya Masina bakosunga biso te basala yango ata ya kitoko ya malamu eloko ya liboso banegligeaka te bango batala ya liberté batala bawenzi mosusu me wenzi oyo ebota liberté ebota bawenzi nyonso na Masina yango oyo babongisa ngo basala biso ya beton toteka malamu tozala na kimia yali bongo bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision nalinga mingi loyembo ya mama ya kutale ya tata na bana lie biloko mbanda bon papa na oh ya lobi yango na pela kokisi yango mais quand on kolobela biso mama yo sali bambula boni na wenzi na sali 40 ans sikoyo jeune fille na 17 atala âge na komi na kolisi bana lokola bino na bakoko na zakaka donc osali 40 ans na wenzo ya Kulumba 40 ans mais quand on kolobela mama ba difficulté no obino bokuta ngo be na kati ya wenzo ya Kulumba ba difficulté za te eloko moko nde ba wenze komi pembeni côté kande komi passe ba wenza pembeni nde bomi marché est-ce que pe bo mona pe mo tamo tata bourgmestre pe oyo mokonzi ya Masina pe akotela bino pe bokutana pe bosola boyebisa bango pe oyo eza na motema na bino toyebisa ye ça fait une semaine ko kayaka pona bopeto toyebisi ye alobi te na ye pona kobengana bato te naningisa bino te bokota na kati na lingi po esetikala polele bopeto ekota
eloko ayebisaki biso yango na bilika misusu te. Ya libongo bana membre, merci tozo kende kaka kopusana mwa ndambu kosola na ba mama awa na wenze ya Kulumba, mais malgré peu tomoni badi kama kitoko na kitoko. Mbote mama na ngai, mbote mama papa na lobaka wana te bomoni mama azali mama na ngai. Papa ngana koloba nini nazana ngana iloba te. Ozali loba te. Bobongisa mboka tozala kimia. Makambo ya nzala elongwa. Po tozala kimia na mukili oyo. Makati yo ofuti taxi no ya wenze deja. Nana futi te. Pona nini? Mbongo ezate papa. Makati soki ne batu bende na wenza Kulumba ba okanga yo taxi ofuti te mabete. Akai siko nazana mbongo na futi soki mbongo ezate na kofuta nini? Mekano koloba na wenza Kulumba soki mbule becha wa bo kimaka wapi? Na wenza Kulumba soki mbule beto tozala kaka fuba bongisa wenzo ezala kimia. Balongo na batolo oyo batia batolo asika. Yango na lobeka wana. Merci bana membre tozana bino tozo sola ensemble na yabiso podcast télévision tozoka kotambola bena wenze kosolama mbote mama na mbote tozawa na ba mama wa bulo yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Wenze na biso oyo ya Kulumba eza wenze moko ebandi lelo te, eza wenze ya kala. Tozobenga pe bao baza na posa koteka baya koteka eza nango. Tokendaka ka malembe kino tokosala nini tokokoma. Mais comme maman tomoni yo ozoteka beli banda, mais pourquoi pokoti na kati oteka mo awa eza risque ozomona temi tukezo leka. Bon awa nazokanga makala na kangi pona espace muke na terrasse yango nazokanga après zongi kuna na kati. Mais quand c'est biso clientèle na pe na wenze ya Kulumba za kitoko bo toteka na biso rapide. Toteka rapide. Bani na bakonzi ba kolanda biso bande ko belé ba vandi belé ba kolanda biso na tali wenze ya Kulumba. Ouais. Kulumba bakonzo ba olanda biso tozana souci que il fallait batongela biso wenze o ya Kulumba. Batongela biso ndenge ba wenze nyoso ata ndenge marque ya liberté zali batongela biso pona wenza Kulumba. Yango tozana ngo souci na bakonzo ba olanda biso. Merci beaucoup. Merci bana membre ya biso télé mbolaka mambote mama na ngai. Mama boni papa na kaka misala kaka odozo salate. Mais quand maman osali bambula boni na wenze ya Kulumba. Na wenze ya Kulumba na kota banda 80. Na zote kaka makala. Donc depuis 80 obano teka be makala. Kaka makala. OK. Kaka makala na teka kaka makala na wenze ya Kulumba. Banda na kota kaka awu. Na teka makala. Mais comment ozomona changement iza wapi papa tozaka ndengwa na ndengwa. Changement izate izate tamuke izate. Okolbani na bakonzi bali kolanda biso. Okolbani na bakonzi bali kolanda biso. Kasi bakonzi ndo babasala biso bulamu pwato bika. Bapese biso ko eloko konge koki. Kwa tozomona kilerite tozomona malamu te. Ça de biso biloko ya malamu bapesa biso. D'accord. Merci. Merci banama. Kaka na wenze ngete tozo solola na bino ya Kulumba lolengete bali koteka pe awa biloko zo teka mabe ya kitoko awa ndenge ba koteka ba misuni pe bangombe tozo komana ko sona bango be na wenze Montréal ko bamona pe wenze yango ndenge mama bazali be kolela wenze esika ya kovandi les ate soki mbule beti bakoyeba te bakokima wapi mpona kosala bomoni tozali awa bokomona be Kulumba baoyo te bayebi Kulumba bayebi baoyo te baoka banoko bayebi mais tozokontinue kaka masolo na biso na kati ya wenze ya Kulumba wana te tokotambola na moswe mbungu oyo te nabenga mbungu ya bajo na nsima matata Mbote papa. Bonne santé. Santé ça bien. Merci maman, mais quand on kolobela biso awa na wenze ya Kulumba umeli na umeli papa. Mais quand on kolobela wenzo spécialité nango za benini na wenze.
Njakale banda kala wenje za lelo te wenje banda kala banda bakoko awa ata place bazoboma bambiso bazoboma bapakasa bangombe donc banyama kutu ya kala na me lelo ekoma bangulu ngombe bamakambo wana kala na donc ekoma koyande rare. Merci beaucoup. Merci bana membre to talete tanenge bali ko sala kotibia wana wenze ya bamisuni mbote tata na ngai malgré Montréal na habité makila ezalaka be mabe ou bien lolenge boni awa ezali toko sola tata mbote ndeko tomoni na wenzo yo awa nde boko sunia toteka nyama nyonso nyama fraîche ngulu taba na ngombe omona na sima donc chaque jour nde banyama nde teka maka toboma chaque jour donc wana botie 1 kilo ya nyama combien kilo na toteka na 22 000 francs. Mais ezalaki nango ya okita tellement vu que ya mboka ndenge ozotambolela okende boye mati biso mpe nde toteka tomatisi toteka na 22 000 francs. Mais kana okoloba bama balobi awa liboso bato ya bando koboma bapakasa bakoboma mpe misuni awa kalakala mpe ezalaki awa ezalaki banyama zamba atanga moko tuna palin dona na sok ya mito ya banyama donc ebande koya vike bamakambo onde ezochange emonana lisusu te banyama bakoma musika emonana te koma interdit mpona koboma yango wana. Merci beaucoup. Mito ya nyama ezali awa ndenge ete banyama ezali babomi ya mbote mama na ngai papa boni bien mbekana koyebisa biso mutu ya ngombe otie combien nga tunateka teka na fani na nga na mesa bakolo pour bazali donc babomi yango déjà kala obe babomi lelo lelo mais ekomi na suka esili etikalika donc se bato bayeba somiso misuni bakei ata ya biso mpe etikali te ya podcast bamo bato bakende bakei bo mpe batikali tozela basisa topanzana. Merci ya biso podcast télévision bomoni ete awa toza na partie ya wenza misuni tokende kuna bisika bakobonga be nyama kuna bakotumba tosola na ndeko azosala be mosala pardon mama toleka tokutana kuna babi mosala nde toujours mbote tata boni santé. Santé bien. Tomoni kaka boulot boko bomaka banyama botie boye combien michopo ngo especially michopo 500 michopo 500 michopo ka oyo boye 500 nde nakangi wana boye 500 donc c'est michopo na 500 wana seki ya 1500 sopo na michopo mpe ekozala be kitoko ezala kitoko te point toteka ezala pe belé ebele ka façon mola onde ebele nango yango wana donc c'est que ngai mekano ko tianga no michopo a 2000 na kena lamba ngo ya bicarbonate lo lenge te biso ba penende to lamba ka mekano chano ya 2000 wana na peso be mbongo o kangela nga be na chasser to ye bandeni ni michopo ngo zo leka o tia pe mo litabe litabe za na volonté mende na chaka. Merci beaucoup. Tele biso michopo wa bana membre balandi ya podcast chef Inza Manzamba na kolia be michopo balobi epesa posa michopo wana omoni na lambi yango bikola tata ma chelanga na peso be mbongo o chelanga mwa michopo na ngai nazwa mwa michopo na lamba ngwa bicarbonate lo lenge nde ba penende to lambaka pona ngwa bien pona ya mnene pe o tia 2000 wana. Mais tu vas quitter ta mandamou, tu as tali tabac muchopo, tu as l'anga à 500. Tu as kaka. Donc ça on a été et le kabelingo bimisi tatalanga. Tete salabo. Donc ça bot na bizong salanga ndambo na ngayo. Donc sandambo kabela kinga eloko kabelingo bimisi sto ata yo moko bana membre boka donc ça ezalaki na catch wana bote nabika yo tselanga kasi moi ndambo tselenga na TV kutu bandeko ba kolanda ngai ba monaki sérieux so ndambo tselingai bana membre alungoli parti na ngai zwa mbongo na yo ya 2000
mais oyo mpe katielanga ota na 500 kasi te balambela ngai bon kanga yango tia na chasse yo luke chance nga nazwa kozwa tosisa be mosala na biso mais zwaka 500 oyo bakisa de oyo bakisa de oyo eosala nango be eloko te ekochange be mokili te. Ok, merci bana membre ya biso podcast télévision toyawa bisika ete bakotumba be nyama awa tobeta mwa masolo na ndeko mbote ndeko tomoni toki na kotumba pusa mwa ndambo tomoni otumbi ndeko nanga boni bien papa tomoni oyo nini oyo ngobe bon donc ngulu pono sala ngo tumba pona nini wana pona ba poil nyonso to elongwa donc so ande ko pasola ngo be bien soki batumbi ete moyo lia ezati mais kana kolobela biso tata na ngai bandeko ba Holanda biso boye tango to bomba ngo boye okobimisa be mbongo combien boye nenga za boye akobimisa 600,000 oui wana $1 combien en dollar le quoi $150 donc yosko osombi boye combien mobimba boye na sombi na peser na kilo après aussi ma peser na sali nini na bimisi monter bimisi awa merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision bomoni te toza na wenze ya kulumba balobi ete misuni eza koboma na kuna na moyo nini kuna wani ne suye me mwana misuni esuye me tata oza taba basala taba on taba tozoteka ngo mpe tozoteka tokanga banzinga nango seke oyo mpe ya bato nde basombi baokende nango nga basombi te tozosala mpo toteka bato mpo basomba tokotya na mesa tozokanga nde banzinga sava mekano papa na nga meka koyebisa bandeko bakonda biso oyo bayebi wenze ya kulumba te oyo babomaka banyama fresh okoloba nini mpona bato meka opesa explication wenze yango ya libe wapi oyo ezalaka wenze ya kulumba te kombo nango ezalaka marché kombo nango ezalaka bolama comme la ngweza rabolama biso bato bote meto ko la comme la ngweza rabolama kulumba te kulumba veni mais siko ndenge ni na pareil ba tie marché kulumba nana nga lungola veni aveni nde kulumba ancien ministre wazalaka liboso dans l'époque tanga ba belge kombo wana kulumba ngo etikala comme la ngweza bolama merci tata na ngai bandeko bakolanda biso ba difficulté ni obino boko mona na wenze yango koteka banyama nyonso bepele merci bala membre na biso podcast télévision bomoni wana bangulu musubo kangi bango wana te bokangi be papa na yakana to panza mwa lisolo awa to pa mwa lisolo bandeko bakolanda awa to sola bangula ngo awa obwe bako pema bayebi ke bako liama bango tata na ngai awa tata bibangulu ezali bana membre ndenge za tozo continuer masolo ya kitoko na merci oyo za changa ngozong sibe combien 7500 ochenga pe moi ndamu na ngana na sengaki garder ngona 6 abe mosala wa na ko jwa ngona lamba ngwa bia bicarbonate ekene malon mingi bana membre balandi ya podcast télévision awa toye côté bilamba wa awa ko pe mbote yata mbote papa boni santé normale toye totalia na wenze tomoni nde spécialité pe za bilamba ya tombola eza bilamba ya tombola eza place bateka bilamba ya tombola kuna bateka ngulu biso to na kulumba donc comme mekano ko ba difficulté nini obino boko mona be na wenza bon difficulté eza nango te wenze nde passe ba client ba kota te mbongo na circulation eza te bato ba nyoko ya makasi difficulté ndazo yango wana mbongo eza te bakila maye basomba eza te yango tovandi na biso boye totalaka makambo yango ndenge ezokendela. Merci beaucoup. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision bomona ete tozalaki na wenze ya kulumba bomona ete ndenge ba ndenge ba lobby ndenge batata ndenge ba lobby tozawa vraiment na kati ya wenze ya kulumba ndenge makambo ndenge zoleka tata mbote mbote na mfumu tata na ngai mekano ko sulisa biso awa toye vraiment ko lia biloko fresh lo lenge tenga pe na somi mwa biloko fresh na chaque jour toteka ngombe chaque jour ngombe pe ya mwana ngulu pe yango chaque jour toteka donc ngulu bo teka ngombe chaque jour ngombe pe chaque jour toteka biloko ya kolia mais siko mekano ko loba bayaka pe contrôler bino a kolandela bino ba vétérinaire bayaka ebele chaque jour avant biso to boma ba vétérinaire bayaka
bachef de quartier bayaka bato ebele tofutaka mpe bempo biloko ebele mpe tofutaka yango basala sikoyo nini so baye so baye bakontrole nyama eza normal ça va so eza normal te balongolaka yango oyo botekela peuple te bozongisa yango oyo ubie bokunda yango bake kunda mbala moko. D'accord. Yeah. Merci beaucoup. Merci Yabiso Podika Télévision bomoni ete manaka na biso e kombe na suka to ko suki sabino mais to continuer ka masolo ko sola ya libe kitoko mingi na ba mama ya wenze ya kulumba wa akamba kitoko tokota wa Montréal tokota tokende awa to sola pena ba mama wa bilamba tombola ndenge bali ko teka mbote mama mbote bon appétit. Merci. Yo pe o teka bilamba. Ozama mbongo wa otona mbongo. Mekana kolobela biso bilamba bosomba ngo be wapi? Tosomba tokenda nini limete Zandu Gambela. Matete tosomba kuna. Donc c'est sope bosomba pour bimisa pe moi mbongo moi mosolo bien. Mbongo bimana to força kana makaska. Ah d'accord. Merci. Kaka nini? Bon, il a matembe na loso mais zambo osala makamine ti. Za bon rapport na olia. Ezali bongo mais quand koloba awa to na marché kulumba soki mbule beti wana mama pe na moni mama linga répondre so mbule beti bo sala ben ndenge ni na bilamba. Papa tika so mbule beti awa mai makasi mai tondaka. Mai tondaka makasi. Donc to teka bien zate nyo se tangaka nango. Mais comme kasi ba taxe bo futaka ba moi mosolo ba zonga ba kina nango. Na yebita ba poche na bango wana bango moko nde ba koloba na poche na bango kuna nde mbongo bataka na poche na bango. Ah OK. Merci moi liloba na yo. Toza na poso ba sala biso ne musala a makasi po wonja kulumbe bonga. Ezali bongo. Merci bana membre tozo tambola kaka wa tokocha wa na ba mama moi babeta moi lisolo na kati ya wenze ya kulumba abo tokochi Montréal Josué Mbungu tozawa mbote mama na ngai boni santé malamu. Ah wana bali ko pona bilamba wana bomoni to ali ko tambola ka ko sola na mama lo ndenge ezali mbote mama na ngai boni. Wana bomoni bana membre sozali awa to ko sola na ba mama lo ndenge ezali ko beta mbote tata na ngai. Boni bino boza bien musezo kene bien. Musala ke nango bien par la grâce. Ezoke nango bien quand même Mais quand on kolobela biso pe ko talisa biso awa lo ndenge makam ndenge ezoke ndenge nini na wenzo. Wenzo sérieusement vraiment côté que zate ba mama ko ba mpia ata biso ba toto ngaboye pe vraiment pas comme tel vraiment. Ezoke ne penda bien. Mais ba taxe na bino bo futa. Oui. Balegaka. Ba to futaka chaque jour baleki to futaka. Ah OK. Soki na mbula lelo ebeti bokota kuna na ba maison bokimi na bino. Bon, ba pavillon sérieusement ba oba na ba mesa ba bata makala ba pavillon biso soki lokola biso ba to tonga libanda bo to kota na banda ko ba dépôt bando tonga na biso. OK. Merci beaucoup bana membre na Yabiso Podika Télévision bo moni tendenge to alibe na bino koleka ko sona batata mbote tata. Ah tozali kosola na bino na ba mama awa bena wenze kitoko wenze ya kulumba wenze ya makamba kitoko to zoleka mais to mpe tata umela mbote tata na ngai mbote boni santé bien toza bien papa. Ah mais quand on koloba tata to moni yo umeli bena marché to umeli papa tozali ya bambula. Bambula le roi boni osali. Ah na ko yeba ngote po banda septembre. Mais quand on koloba kala wana na septembre na lelo ozomona différence ya wenze ozomona ngo bendenge ni. Wenze kufa papa. Wenze tala matiti boye. Banda to yaki. Musale zati. Bibamba izasute. OK. D'accord. Mais ko okolobali na bakonda mboka bali kolanda biso. Bakonzinde babongisa te bayoka na babongisa papa. Boto koloba nini? Bangunde bato ya libosuta. Merci beaucoup. Merci merci papa matondo mingi. Tozalia na batata mbote tata na ngai. Mbote. Bonne santé. Santé malamu. Mais quand on koyebisa biso yo pe oteka peka na wenzo. Te ngana teka bateka ka bazali. Mais yo pe a des fois pour ya pe na wenzo pe somba pe moi biloko na yo. Oui na somba.
mekano koloba omona wenzango ya kulumba eza belo lenge bonne eza ndenge nini wenze eza nango normal me batekaka malgré bakopa ngo nde mikolo oyo mwa babese eza na bamare epermete ete mbongo ebaskile pena te. D'accord, merci beaucoup. Merci bana mambo tozosola kana ba mamawa na wenze mbote mama nanga. Mbote papa. Bonne santé. Santé za bien. Nyonso tu ya libero tambola kitoko. Tozo tambola kitoko. Mekano koloba awa na wenze oyo osali mibubo nini na wenza kulumba. Papa pesa ya loba ngai naza mosombi nayaka kosomba nde bilamba me kosomba nde nasombaka na wenze batekaka kitoko kitoko makasi na baprix moko eza valable bazolatisa biso na mboka. Merci beaucoup bana mambo tozali awa na bureau ya wenze tosola pe na bakonzi na moye bango tosona bango mwa wana ndenge ezali tozo ko continuer tokozwa bango bapeta biso briefing oyo esengeli ba question te pona kotuna oyo etali wenze ya kulumba mwamba msusu ba mama bazokoka koyanola te me bango wana pe bazali normal bakoyebisa biso me tozo continuer masolo kosolola tokoyeba briefing na ba mama nyoto tu bisika tozali ambote mama na ngai. Bonne santé maman. Bonne santé. Santé bien papa. Mais quand on koloba awa kaka oyeka siko. Na yeka siko na komi ka siko yo. Mais quand on koloba maman ba difficulté ni obino bozomona na wenze. Wenze na biso oyo ba difficulté zebele papa na kokoloba ngote na kokoko détailler ngote po elembisi biso to baye. To pesa ba réclamation na façon nyonso changement zalaka te. Yango wana moyena détail yango ebele ezate mais ka satanda mbuto ko koloba bande ko basolo na biso papa donc topesa tozwa ya noter tozwa solution te moyena détail yango ezate ba msusu ba détail. Merci beaucoup a peu toza pepe na maman mbote maman na ngai papa bonne santé maman santé za bien moi lobano na wenze ya kulumba mbali boso pe na kotawa olobini na bande ko bakulanda biso yo salimbula boni na wenze awa na ba wenze ngai bandana zaka mwana mukelelo na komi na bakoko. En tout cas, tu as un posa changement quand on a wenze babongisa wenze ba marché mso tozomona kitoko biso ka toujours to la mesa ba mabaya ba côté la so béton te to lemi mabaya pe to ça na posa changement kota ne ba marché mso kota wenze za kala ngale na kusi 60 quelque wenze za la kabu changement e kota te faut te zapper na changement wenze pesa la peto boye eza propriété mais kasi bomesa masina la kabino mo eloko te pona wenze. En tout cas wana nayebi te soki peut-être na bosani mais ko la kango pe soki la ka ezo wumela tala biso ki bala mkena ajo to komi wenze changement ezate wenze salité onde wenze mo ya suka mboka soki ya zamba faut changement kota ne ba liberté wenze sa propre biso peut pour ça béton kota wenze ça na valeur pour wenze oyo ezo sunga ba mabota to tangisi bala na wenze mais changement ezo kota te et sa propreté. Merci beaucoup. Merci maman. Bana membre na biso polika télévision tozo tambola ka kosola mbote maman na ngai mbote boni olobate pona nini. Merci maman na mbote boni maman malam maman na ngai bande ko bakolanda biso mekano koloba umeli ana wenze ya umeli bato babike boumesa la kibino azobongisa déjà wenzo bozo à l'aise toyoki yango te boki yango te toyoki te merci beaucoup kana koloba na bakonzi bakolanda biso eloko nini esengeli mpona basala bino mpona wenzo so olelaka basala biso bamesa bamesa ya mabende ya nini ya béton. Donc tu que tu vas faire bino be bamesa bamesa ya béton. Mais est-ce que maman na ngai bo sala siko belo lengi nini soki boningi bo kanga bilona bino ko kende kotia ko bomba ngo bomba be wapi place ko bomba za biso te toza la dépoté bo chika ka awa toza papa mom to chaka bilona ndako na ye. Merci beaucoup. Na biso pour les télévision to moni tata pe alingi ya bakisa moi liloba na ye pour sombote tata. Bonjour papa. Boni papa. Malamu papa. Aliloba nini lingo loba wa na wenze ya kulumba. Bon ngala syndicat ya masha kulumba oyo depuis to bana wenze oyo ba depo kozika ba biloko kozika. Bon toza besoin que botie la biso mesa ya ba béton. Ne ba sana liberté. Bon ba place pe ya koboma biloko ezate
donc mbula soki ebeti tozomona pasi toza na souffrance makasi na wenze kulumba oyo yango tolingi ke bozwa biso solution na wenze oyo. Ok, mais oza syndicat osali bambula boni na wenze oyo na kisendika na bon nga na kisendika nasali bambula ebele na wenze oyo mais nazomerite kaka kisendika nango na wenze oyo nakoloba be nakosata ba 10 ans na wenze oyo vraiment natalaka wenze oyo ndenge ezali toza na posaka changement mokonzi ya mboka asunga biso na wenze na biso vraiment mpo tozonyokama mbula soki ebeti bamama bazomona pasi bisika kobomba biloko eza te tozosouffrir makasi yango tolingi ke kosunga biso na wenze kotiela biso babeton ndenge esalama na liberté mpo toza na wenze eza na ligne principale vraiment bosunga biso makasi tozonyokama. Merci bana membre na biso podcast télévision tolingi na yo tekaka te osani mama na mbote mama na ngai wana te bomoni bandeko bali awa toali ko continuer kama sona bango ko solola wa na kati ya wenze ya kulumba omoni te ninga mama ndenge baleli ndenge babeti tozana bino elongo mwa liloba ndenge bali ko bakisa ko solola ponete ko pesa mwa makambo te lingi na mbote mama na ngai. Bonne santé maman nanga santé kitoko. Yo pe oteka pe na wenzo. Nateka ka. Oteka nini ya? Kaba mbisi ba bilamba. Ba draka ka. Ba video. Mama nanga yi mbala liboso pe chef nzama nzama na mona wenzo ya kulumba. Mekana ko yebisa biso e bandi na neni ni wenzo. Bandi botu na ndema manga ebate botu na pesa ya loba. Nde ya kala soki toza bana mike ba mama na biso bazalaka kosomba biloko na wenza wa bambisa okaka biloko ya lelo te wenza kulumba oyo biso bana mike tindenge to boti bana pe bakoli to yambi pe bakoko wenzo oyo eza ya lelo te. Mais siko mama nga ba difficulté nini o vomeza vraiment na wenzo. Wenze oyo biso tolingaka babongisela biso wenzo oyo ezala wenze moko batie ba brique basima lokola wenze ya liberté oyo kutu eye sima ya biso ya kala kaka ezala kaka boye tozolinga nde wenzo oyo babongisela so lokola liberté mpo wenzo oyo ya kulumba ya lelo te ya kala. Mais ata bourgmestre pa ya la kabinote bourgmestre biso bino tozaka nde yo zoya po ko pe ko bongisa ko pe ko sala okokisa posa mitema na biso tolingi te zabo ya mabaya babukaka basalaka boye so ekomi lokola ya liberté wenze oyo nde biso nde tozwi kimia. Siko kolbani na bakonzi bakolanda biso mwa mbela na yo pone komela bona matoi bayoka eloko nini bakoyo kosala pe kokutana na bino. Tolingi baya to asolisa biso bakokisa pe posa mitema na biso wenzo oyo koma wenze ya bien lokola liberté ezala seko na seko mpo ewumeli ntango molai wenze oyo ya lelo te yango toza na posa ya wenze oyo koma kitoko. Toza awa na ya biso podcast mbote tata mbote mkonze tomoni bino kaka batata boza obongisaka ba machine ya oui pa biso ya okendeza te bana basalaka te tokosala ndenge nini malamu tovanda na biso toluka dipa na biso tolia mpo bana misala ezali te sikoyo boye leta mpe apesi biso bamoye te ya kosala misala oyo abongiseli biso mpe ata wenze te sikoyo tokosala ndenge nini meka koloba wenze yango babongisa te ti lelo wenze oyo ya kolumba da lelo oyo bongo nano te tosengeli bakundi bakota bayeba ndenge nini bakonferstide wenze réflexione yango ya kitoko tozala malamu mingi ata mwa kondima mo te bapesa bino kondima mono te wenze kobo eloko nano te bayaka kosala kaka mabaya lobi babuki bofuta susu mbongo basala mabaya mosusu mais or ke toza na condition ya wenza mabaya te esengeli basala yango ya mabende beton ezala kitoko mopaya to nani asepela nango
Merci. Merci bana membre na ya biso Polika télévision wanete bomonete manaka na biso et kombe na suka nga bino chef Nzamba Nzamba na pesi merci na Montréal mutata na sima matalatala Josué Mbungu na pesi ebe merci mingi na pesi merci na babone nyonso to barote balandaka ya biso Polika télévision bana membre partager liker panza sangwete masolo kitoko ezali awa na ya biso Polika télévision olingete osola na bena chef Nzamba Nzamba numéro ya ngwana ko benga to la petite mingi autour zapena maladi ozapena fisa kokota benga wana okuzo mabota na partout bisika to dalio za na Belgique za na Londres za wapi ozapona kobota benga tout ekoleka be malamu bana mamba kotika malamu be kimia bota na bino nde tokuta be mbala sima bye bye opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela